Mbote balandi nyonso émission tolobela mboka oyo bozwami ebele na ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission na bino oyo bolingaka mingi tolobela mboka. Lelo nazanga moko te naza elongo na coordonnateur national ya syndicat du peuple pe na secrétaire général ya syndicat du peuple. Epai wapi tokobeta ba masolo etali syndicat du peuple pe tokokota ndamu na oyo etali politique. Bino nyonso boza na posta eloko na yoye bana benga na ba numéro eza affiché na se ya bande ya écran. To bandana na coordonnateur national à se présenter bino moko boyo kae ndenge ya oluba. Bonjour coordonnateur national. Bonjour journaliste. Lelo toyambi na émission tolobela mboka tolito eba ozali coordonnateur national to cordo kaka ya syndicat du peuple. Merci mon Panzisango. Na nazali monsieur Fabien Kalala, nazali coordonnateur national ya mouvement oyo syndicat du peuple. Mouvement oyo et côté la kabatu onyos bazana pasi ba onyonso baza ba victime ya injustice na kati ya mboka na biso. Tozali kosala musala na ba instance nyonso nationale et mingi na ba coordonnateur provinciaux nyonso bazwami na ba province oyo tozali implanté. OK. Pardon, tolingi penza o éclairci biso na likambo tali ba activité o ya syndicat. Est-ce que awa pe ba activité zali conformément ndenge ba syndicat nyonso ezalaka? Normalement biso tozali asbel ya lutte contre les injustices, activité pour na biso ezali neti mai pour na mutu. Donc mukolo na mikolo nyonso biso tozalaka na ba activité po bureau na biso ezalaka inondé na ba victime ba injustice oyo bayaka ko se plaindre. Bota la situation au mboka na biso ezolekisa na temps na ba matière oyo etali ba injustice. Ezala na ba classe, ezala na santé, ezala na misala, ezala na ba oyo ba botoli bango ba biloko na bango. Omona que nangina tuna est-ce que awa pe na syndicat du peuple bozana ba avocat na bina approprié que o soki likambo ye bango pe bakoko ko se défendre. Monsieur journaliste fallait otika na silisa yango na ebisio ke musala na biso yango wana tokosala yango malamu ndenge nini te soki tozangi ba avocat nde ba moteur na kati ya mouvement na biso. Donc soki dossier eye pa biso to traiter yango na ba service na biso na niveau ya siège to kesiko na ba cabinet o toza ba partenaire basungi biso ti mukolo tokobanda kosamba pour que victime ya injustice a se retrouver droit na ye. OK. Apa wana toza sous na question mususu oyo ezotungisa biso na likambo etali ya jeunesse. Est-ce que awa pe na syndicat du peuple boza na projet oyo ekoko protéger jeunesse mbima to kosunga jeunesse mbima congolais? Protection à jeunesse, il faut tous on a ba angle belé. Angle à liboso ezali formation citoyenne, formation à droit de l'homme, na formation ba métier. Ba étape misato na mouvement la biso to sala ka effort to respecter yango. Na commençant par formation citoyenne, to sala ka effort nyonso ya kolakisa jeune congolais oyo esengeli ezala pour a respecter mboka na ye na respecter mibeko ya mboka. Ayeba bomoto na ye, ayeba nini oyo ye en tant que congolais faut sala et que nini l'état faut sala la ye. Tout ça la rappelle ma formation, tout ça c'est la formation à droit de l'homme. D'ailleurs, pour nakoye bisayo, les 10 à la formation moko ezo banda a ya droit de l'homme na premier module pour nako travailler sous bilenge na biso na ba o nyos baza na posa ya koyeba mingi sur droit de l'homme parce que toko kende ko bundela mutute soki biso moko toza na ba arme na biso te mais to sur PP wana te toza na aspect entrepreneuriat ne sala que jeunesse ezala goigoy te ezala ka pona kabela ngai sombela ngai te mais ezala pe jeunesse oyo à travers misolo à travers ba misala ya maboko tokoki ko produire pour que tous ala ba autonome financier. Est-ce que okoko fait ça pe batu nyonso bazolando adresse ya place syndicat du peuple ezali po batebele bayebi place ezala te mais bamona ngoka na République démocratique du Congo syndicat du peuple ezali installé dans plusieurs provinces. Mais en Kinshasa, pour la bazala pour ça comme na bureau bakutana na ba konzi ya syndicat du peuple adresse eza moko. Tozali na commune ya Ngaliema na avenue de l'école.
bao bayebi ngaliema malamu soki outi DGC okomi na centre supérieur ozwi nzela oyo ezokende vers Brikine oyebisi batika yo na arrêt Blandine otali likolo okomona bakomi syndicat du peuple kota wana na biso bazali mpona koyamba yo mais soki ozouta na se ozalaki na pompage ozomata ozwi transport oyo babenga centre supérieur sola soki ozwi mutuka wana etiki yo na arrêt Blandine to baninga mosusu babenga yango arrêt virage otali na droite na gauche na yo likolo okomona bakomi syndicat du peuple baservice na biso ezali mpona koyoka yo mpona koassiste yo ti ozwa droit na yo légitime oyo ezalaki violé. Merci beaucoup coordonnateur national. Tokota nanu na makambo etali politique oyo ezolobama na mikolo likambo etali bato oyo bakufaki na marché Matadi Kibala etake syndicaliste mpona likambo wana esalaki yo mpasi. toza na Afrique liwa esalaka kaka mpasi nazolela mingi mpona bana oyo bamoni bamama na bango boyebi ke lelo bamama nde bakendaka kolukela biso bamama bakendaka zando bamama bakendaka libongo bamama bakendaka zikida lelo bamama bakendaki ntongo na mbula po bakende kolukela biso kwanga me na nzela ya kolukela biso kwanga mama balokoti liwa botala baoyo nyonso bazotanga po mama ifo ateka ndunda po mama ifo ateka aubergine po mama ifo ateka pilipili pour ke afutela ngai université. Est-ce que mwana wana kotanga lisusu est-ce que mwana oyo bazoluka déjà deuxième tranche na baekole akoka kotanga lisusu donc ndeko tozali consterné ndenge bato nyonso baza consterné na liwa ya bamama oyo bakufi na kati ya musala na bango. Responsabilité pour la biso syndicat du peuple ezali d'abord na l'état congolais oyo azali na devoir ya kosécuriser peuple congolais. Donc l'état congolais akokaki kopekisa ba peuple na ye batonga na servitude oyo ya ligne ya inga te. Ndenge pe tomoni mwana mboka Albert Muzito auti koloba ke non eza irresponsabilité ya l'état po l'état soki atalaki makambo wana bien avant accident ne kokoma te. Voilà donc tolobi ke eza l'état mais biso moko pe ba congolais yamboke okende kotonga bisika moko boye yamboke okende kosala bisika moko boye talaka singa ya courant et puis singa ya courant ya haute tension ezali kaka na Matadi Kibala te tala na Nsele tala na pompage awa na côté ya Malweka okomona ke ba pylone ebele ya haute tension ezali likolo et puis bandako eza na se sokande toyebi mpona bao batanga makambo ya courant ke esengeli 25 mètres et séparé place installation ya haute tension ezali na ba oyo bakosala ndeko tokosenga que SNEL na gouvernement congolais non seulement bakunda ba oyo batiki biso mais bakoka ko indemniser ba famille na bango parce que ba mama wana baza basali ya bango musolo muke wana yango ne basala ke bana bango ba vivre. Donc toko frapper sur eloko wana biso syndicat du peuple pour être atako bakopesa makoki ekosenga mpona bana nyonso batikali te kasi bapesa ta famille na famille comme enveloppe moko boye oyo kosala ke bakoka continue musala mama akoki kosala ata mpona sanza moko. Ok, merci beaucoup coordonnateur national. Toyena le pas secrétaire général du syndicat du peuple et pas wapi torobetane makambo etali politique kaka oyo boyebi exclusion ya Jean-Marc Kabon oyo ezolobama partout tolingi toyoka point de vue na ye. Merci ndeko Giovanni Nduka oyebi ke nadingaka yo mingi nadingaka émission na yo tolobela mboka makasi parce que odefendaka population mikolo wana tozalaki na yo jour ya fête ya base ya IDPS biso to assistaki etake société civile yo oyaki lokola mopanzi sango nayebisaka yo nini déjà na CC wana bamobudu ezalaki déjà kabunda bandaki déjà koloba makambo mosusu oyo ngai na yo toyebaki te todevoilaki yango jour wana bon eza famille même ngai na vivraka famille ya des fois mpe mobudu ebimaka na ndako yango nete esengaka famille epanzana parce que moi et vous toyebi ete Jean-Marc abundi mpe makasi pour que lelo IDPS aza na bokonzi malgré tout ce que oyo tozomona lelo mpona ngai point de vue na ngai na kopesa
bandeko na biso ya IDPS bazali ngangonga oyo lokola moto azoteka maki ya kotokisa te kasi ya mobesu maki soki omemi na maboko maki yoka ndeko Giovanni je parle de l'IDPS mutu soki amemi maki na maboko ou bien na mutu ata mutu afingi ye na nzela abundaka te mutu soki amemi maki abundaka te aswanaka te parce que epe de pempe maki esopani epanzani sikoyo IDPS bomemi mboka c'est la République qui est à votre charge. C'est la République qui est à votre disponibilité, à votre disposition. Mais tous ceux qui comprennent, IDPS bino moko kaka. Obandaki Kabila za madamu, après Kabila komi mabe, komi Katumbi za madamu, après Katumbi komi mabe, et komi Kamera za mtu madamu, azanga lisumu, na sima komi Kamera mtu mabe, zezo et komi susu. Machi ya mumenu. Donc votre ça. A komi susu mabe. Aza oyo makila na bino. A komi susu mabe ledo. Ndeko Giovanni, pour moi je crois que ceux qui komi na trop tardé, bandeko wana parce que nous syndicat du peuple, toza pepo na ko sunga bakonzi ya kuna kozwa ba décision ya malamu. Na kosenga na bango bayokana. Ledo na komi koyoka à gauche à droite. Bandeko na biso ya IDPS parti au pouvoir bazolo baki bako saisir ye na justice. C'est votre affaire. Ceux qui vous en a droit, vous me dites que non, ne jamais Kabunda sali mabe. Ça wana bako kende ko po. Au moins tant on doit que na reporter plainte. Nazo senga yo pe ceux qui vous a disponibiliser yaka ko na formation au syndicat du peuple et organisé pour que oye ba pe droit na yo. Oui, va payer Mibeko na yo. Soki atoboli pine ya musoda. Est-ce que ça IDPS n'a aucune portée plainte? C'est que ça est là au moins ça katiana. Eloko ezala te c'est justice qui trash. Donc kendeko yeba tangu jama kabun soki akodeka. Na esambi selo soki pete parce que c'est la politique, tout est permis. Okoki komona lelo bo Jean-Marc Kabunda zongi na ye na IDPS ko ngana lobaki ke no Jean-Marc Kabunda ozonga susu te omonte ke ba kongomani ba moninga mtu alukuta egoza pe kumonte po ezala kumonte te biso toza wana mpona kotala réalité ya makambo toza kotala bosolo na point ya suka o etali mboka ekufa Silogana ezobangisa penda makasi. Oui, moi aussi j'ai merci ndeko Giovanni. Namoni makamanga ko mbe olobana mingi partout et comme slogan partout mboka ekufi. Na dibe o mona ndeko mona mboka Martin Fayulu honorable Martin Fayulu. Ah na mboka ya bangala kuna. Alobi ke mboka ekufa te, mboka ezali mais eza kobela. On a été place là eza moi. Mon frère Giovanni. Ambrement mo ba otsa biso na kati mutu biso peuple. Tosolola attaque mikolo, tosolola attaque ba oyo bavanda na baya école balata blebla, lelo bavanda pe na baya université, kasi lelo bakoti na vie professionnelle. Même docteur na malade. Ozana malade, patient na yo. Jamais na consigne na bango ndenge ezalaka. Jamais okoyebisa malade qui oyo asi akufi, oyo akokufa. Mais c'est ça le concept, mususu oyo chef de l'État alobaki. Mais peut-être tu vas interpréter yango na ndenge mususu. Mais si réellement alobi yango pona ko choda ba kongomani. Ye moko na nzambe na ye nde bayebi. Kasi soki alobi yango na ndenge pe ya malamu ki ayaki koyiba te na sepeli pe. Kasi nazali kaka koloba ke soki mboka ezali ya solo ndenge tozovivre lelo tozovivre na pempe. Ozomona na Njugu na province ya Ituri lobi kaka makambo oti kolekana na nini na Matadi Kibala batu bakufi koto susu kodeko babomi à part encore lelo il y a encore des alertes oyo kodeko bazo menacer kokota na Jadasiga. Donc mboka eza kokende
ngulu mboka eza kokende nyoka. Donc c'est pourquoi nazo senga na mokonzi ya mboka chef de l'État son excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. État de siège eza malamu. État de siège eza malamu. Wana tozokende na concept na mboka ekufa. État de siège eza malamu, état qui pona Codeco, rébellion ezokoba, c'est bien de faire quelque chose, mais état de siège peut eleki sikoyo. Dangu ozoyo ba mboka ekufa, oyeko boma yango te. Merci Ndeko. Merci nazo kata makambo na mukuse pour que peut être Ndeko Divin pe ko sala musala na na ndenge sengeli. Ndeko Félix Antoine Tshisekedi mokonzi ya mboka ayebisi biso mboka ekufi na concept oyo ye ayebeli parce que nga naza na mutu na ye te. Mais je lui demanderai, chef de l'État, prochainement, ce que vous avez besoin de la population, il y a des mots, oyo, il faut que vous makayango. Peut-être que vous avez maman Denise na kati ya couloir. Peut-être que vous avez bandeko na biso, ba Christelle, banani mususu na pembeni. Mais et pas ce que ko eti na mato ya ba Congomani, yango ndezo sala makelele. Merci Ndeko Giovanni. Merci beaucoup. Awande to succès mission na bino na ebike bozalaki belé ya kolanda émission na bino bolingaka tolobela mboka ya lelo komi na suka oyo nyoso za na posa Alex Eloko na e pe baye eloko na e benga kaka na ba numéro eza en écran ngana bino tokutani na mikolo eza koya.